Shalom, coucou la famille, bonjour, bonsoir, ezo de prendre na herbe olandanga. Pour na bateau bortalanga mko liboso, mba liboso, c'est Marie-Grâce, Marie-Grâce, MG. So moni Marie-Grâce mla yokati noka MG. Boye malamu na émission na biso elambeli ya bana poto. Elambeli ya bana poto toye kolaka, ndeni na kolamba. Avant na banda ko présenter biso bilo na biso to lamba nangaki na pesa vraiment ba mbote nanga ba encouragement. Merci bande ko nyonso bosili ko s'abonner na moni vraiment botala ki biso ebele mais bo s'abonner mukie, bo s'abonner vraiment massivement, bo s'abonner, bo partager. Toza vraiment ba initiative moko tozo ngato sala. Si vous abonnez, ça abisso vraiment bien. Abonnez na bino et ça abisso bien. Please, 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 please subscribe and share. Vous avez l'émission première mission est quota. Il y a anglais. Au moins na biso sali biso so la première mission est quota. Vous abonnez belé massivement de na lobby na Marie-Grâce Taylor. Mbote nanga na mami sendeke muto alinga lia kitoko na Londres avant na banda alinga lia kitoko na Londres. Simple mami cooks so boki kunda la mona page na ye yona kombo ya page na ye ya Instagram na ye bokende kuna bo follow ye indeza ka bo s'abonner na Instagram na ye. Mona bilo na lamba nyonso mto ozana na courage o lamba te neti biso boto lamba penza te pardon kuna bokeyo s'abonner au lamba botelanga la tonton Jaolina ya président Jaolina ya en direct de RDC équipe Naya donc ekende liboso merci nazo présenter bino bilo nanga siko bilo nanga lelo eza na malangwa mais na ina expliquer bino no liboso malangwa nanga dans sala on va expliquer avant na loba malangwa nanga yango yo no l'examine no ba sa caméra bo mona malangwa nanga ya important ezali bo mona vraiment bilo na sala malangwa nanga yango yo tokiti na caméra malangwa nanga yango malangwa nanga surtout sokola ki amo bien malangwa sukwama ki na citron et sukwama pena bien na citron ba kata déjà na somba ko déjà ba kata boue. Allez, on tient malangwa nanga crevette. On tient aux crevettes et kolambama et liya malama kimba. Nazongi si caméra pour nous expliquer bino pourquoi. Léo na sepela ki kolia malangwa. Ngala banda baka malangwa balamba ngo ya ko tumba. Eba sala ngo ya ko tumba ya sauce ya soupe nde na mona. Jamais na tika ole malangwa ya okalinga. Ndeka na baki elambela bana poto ngala linga koyekola ya linga oyekola malgré tout na lamba raté mais na liebi kolamba pona yekolaka siko tu ngani na 2017 na kendaki to na fête ya mama Chami mami bameko ezaki renouvellement ya mariage na bango 2017 sikoyo mama nangai bole nazoloba nazo kosala place na lie malango ya kokalinga epa na ye sikole nazoloba nazo sala ngalinga nazoloba tozo na osala to solola nazo expliquer mbala moko tozo solola na bolsa caméra nanga botala ndenge nazo ko saisonner mongo na yebite se mongo elingi nya ezo déranger moi mukie donc photo mais la citron na tangawisi naotia njimbo malangwa naotia no njimbo après malangwa nange vanda 20 minutes natie njimbo lutu moko ngalinga mi kolamba pe na kibe ki manger ezala bien olamba nango natie ki manger natie ki magie wana na ozwa lutu na obanu nazwi lutu na baloli na kati malangwa nanga te natango bapota te natie bapota te po deja eza nango baépaisseur makasi te donc natie bapota te natie jimbo natie afongoli
Tellement ko kablo ebelete na misu na tia blo na nga awa. Na tia ngo boye. Na fongoli na zui ai. Na tia ai. Na tia ai muke. Moula na ba mesure. Na tia fish seasoning. Fish seasoning. Fish. Et ba sorte ba fish seasoning is na ngo ebele. Mais nga la somba ki nanga oyo. La somba ki marque oyo. Je sais pas na préfère à cola ba marque oyo. Non, linga non na tia problème bloc ba ndoko ta sauce après na expliquer ndenge nini ezalaki. Na tia lutu moko fish seasoning. Pour malamu na ngeze bilete. Na tia lutu moko ya fish seasoning. Na tia nini nazobalola muscade nanga nazana nanga penza kotia muscade nayebi te ke no ba muscade ko nayebi te ke no biso nyonso tu na donc tolambelaka ba muscade bona kasi ka biso ba noir ba congolais na tamboli na Sainsbury muscade esili na ke place na sombaki na Aldim muscade esili nanga kwa na biso nyonso tu na tamboli na somba taya o ezaka deja banika batana na mulangi ata ya fresh ne bomo nango ya mbuma boye na kwa na biso ezalaka nyonso esili donc ocha muscade na yo ocha muscade na yo kwa ochi boye sko tellement na lingi esala moi goût ya ngai o eza lemon ya liquide citron liquide ya liquide na tie yakisamo de maka ya bande liquide na tika moi muke na baloli yango na baloli yango sikole na baloli boye na tiki yango siko evanda po mungwa ekota mungwa ekota bomoi bilo na tie no na tika yango pembeni mungwa ekota nde nalobaki kaka mwasi place aolamba fopa biloko eza ebele esalaka vertige nayebi te nga mpe bilo ebele esalaka vertige nalinga place naolamba biloko ezala propre je crois na ça déjà na tie na bilo na tiaki bilo na saisonné nango na otia yango pembeni mpona présenter bandeko mosuka mosusu na présenter bino ezala pembeni bilo na tiaki yango oyebi bato bazala fois tiatiata biloko ebele na kati ya biloko mwa nga vraiment na ndimaka te fo kotia biloko ebele siko naobongisa yango natia yango pembeni citron naza so na besoin nango te nazongisa na frigo malango na nga na okalinga yango sikolingi na bando explike mwa moke nde nalobai na 2017 okendaki mariage ya mama mami bameko napesi bango mbote bon séjour na Congo na papa Charles bameko bosika tv bon séjour bosepela na voyage na bino lobi place bozalaki famille esepeli lipa na moto wana naotia yango crevette naotia crevette mpo ani mpo jeune garçon naza na ye na ndako alingaka vraiment mbisi te sikola amoni crevette alinga crevette mingi siko ebenda ye alia bon nabandi tolia na makemba nde nasplike natie makemba nanga pembeni kasi nanga foti na poubelle eke na poubelle eza nazwi nini nazwi sani moko oyo naolinga natia excusez sani vraiment oyo naolinga natia naosokola yango
Moi crevette na ngeza bongo na sukwa na crevette na ngaba misusu omona na ba ozwika mbamo ba lambi na ime nga na préféré na sukola na ngango pona yebite na préféré na recette mai ata vite fait pour fona saisonner pe crevette na nga ata vite fait crevette nanga na resa ngo mwa mai nayebi ke nazoyobetela bino lisolo mais ozala nanu mwa patient nazongisi suni nanga nazali na besoin eloko moko kati naye na saisonne crevette nanga naye na saisonne yango natie parsley na saisonne crevette nanga na parsley natia yango kaka moke kaka moke na parsley natie ai moke kaka natie ai natie jimbo moni jimbo nde natie vraiment moke kutu eya kutu teaspoon te eza half of teaspoon donc katikati ya fourchette oyo ya pardon ya lut oyo tomelaka ti tosalelaka tomezaka sucre après ça nakolinga na balola yango soki kamera za mosika na baloli yango siko boye vraimen esengaka muscade mpenza me muscade nde na bango okotya nde otie bobaloli okotya muscade natiki yango mpe bomoni natiki yango mpe ekota saisonnement ekota natie nanga saisonnement ebele te natika yango mpe pembeni sikoyo lokwa saisonnement natiki ekota bilo nange ezonga na kati awa le nalinga na présente bino na obinisa yango mbotelanga lisusu na Patricia Mayele mayaya Patricia bon séjour na Congo nzamba batela yo nayebi ke voyage ezoleka kitoko nde kaka tosololaki na nzambe donc nyonso okendaki osala esimba na kombo na Yesu Masiya nayebi ke non mama mami bameko abaki déjà ke non bosololaki j'espère dimanche vendredi samedi dimanche ozala kuna naozela bavideo naozela ya Patricia Mayele bon séjour nzamba bomba batelo na makila na Yesu obomba makila na Yesu Masiya mondeni na nge monani donc eza nango kaka tozela nano ekota sikole tozela nano ekota mwa 20 nde naza nano otika ngo mwa ata ba 30 minutes okotika ngo pe plus ata ba 30 minutes po ekota siko nangi na expliquer nga ndo lia nayebaki nde nayebaki balamba yango ya kotumba na ya ko sauce jamais natikala olamba nakotikala kosala ya kokalinga tokendaki mariage ya mama mami bameko renouvellement ya mariage na bango ya alliance na bango nayebisi bino batiko na ndako pa na bango atiki nga sikoyo talaka mariage des likolo ba course siko atiki nga na lamba mbali boso na vi na nga na lamba banzu so banzu wana keno olamba keno basala obiki après mariage basala nzambe bakoya kolia o ser nanga alobaka c'est que cet esprit penza muta toucher alambaki na yo pendo lamba nzungu oleba yaki ngabi nazolamba la obosa biloko mama mami aye kani asu balango wana mama nanga samte bana nzambe nanga
bakalinga malangwa bakasi bakalinga malangwa po biso tobengaka ye ya mami bakalinga malangwa o bakalinga malangwa kalinga ngo ayesi ko alakisanga biloko ne oya banatia mais biso na France biso na Angleterre toza nango toza installé na biloko na biso na France ezalaki ba bouillon de poulet na bango ya di o mosusu wana ya boye te ezalaki na mwa biloko mosusu oyo yaki na cuisine na ye na kitchen na ye na cuisine na ye ok nalambaki nasali pesi komba liboso mutu sikoyo alobi na ok non sala me ye aza wana te yoka osala lamba pundu lamba soso lamba sikoyo nasali nini nasokoli malangwa natieka ndenge asalaki obi kolamba ezala nango na makila kolamba bato misusu kolamba ndeti biso kolamba ezala vraiment na makila ndeti biso tokolambela makila oyebike na kalinga mbali boso na lisala malangwa okalinga na kalingi malangwa na servir yango gumoko donc ndoseka nga na telefone lara yaki jo ayaki ameka malangwa yango guboye so banda na 2017 tellement mutu na nga na bika malangwa balamba yango ya pepe soupe na ya kokalinga nazonga na sala yango pete na opela meka susu te bana na lambaka na kalingaka wana pa na bango kuna na opela zonga susu te donc yango lelo na préféré na meka na osala ngo ya okalinga so ebimaka na gu po bimaka gu po bakalinga blodu bakalinga malango bimande gu boye yango na préféré sikoyo na saison yango ndenge mami sendeke alakisanga osaisonné mbisi alakisanga nyonso tout témoin ndambwe na saisonné yango nazoko meka sikoyo kosala sikoyo na meka sikoyo kokalinga yango yango naye tosala yango ensemble na bino sikoyo bika nga moko na bakisi na nga mwa bacrevette na nga po esalaka mwa jare yango naye tobika yango nasala na bino ensemble bobosana osabone te na Marie Grâce Taylor bosabone massivement merci tobandi sikoyo kala te tozokalinga malangwa na biso totala sikoyo ebima ndenge nini wana tozozwaki kalungu bozala toujours branché sikoyo malangwa na biso evandaki bato mbele nangi nakalinga yango malangwa na nga naosalela huile na nga ya huile oyo naosalela mpona okalinga malangwa na nga tobalusi caméra mpona vraiment bolimbisi foto mpo monaka mpenza kitoko le tobalusela bino caméra ozela pardon ata na kati ya cuisine mama na bible si bomona moponi mopanga otoni kaka mama na bible ata na kati ya ni kikalungu na biso tokiti ice cream. Ice cream. There's ice cream in the freezer. No, I don't want that. You bought it. Yes, but still, I want the other one. You buy me the wrong one. Go buy me ice cream. No, go. Do you have money? Yeah. Okay, thank you. Goodbye. Okay. Tuote mafuta na biso. Is she okay? Nafunguli. Mafuta nanga. Nakalinga malangwa nanga mama leo naolia malangwa tolio na makemba mongwa penze koti sitomeka mongwa bwe ekoti penza saisonnement totema na ngai tondi na bolingwa mobali alandanga na kunda namoni mafuta na biso esali tozotia nini na biso avant natia nini nanga nabakisi pasle na nini nanga nabakisi pasle esalaka mpe biso kitoko oyo dry surtout na nyama ezalaka mpe ya kitoko nabakisi pasle yango
oyo otia mbisi nanga Nanga soki ezokalingama tozela yango totala ndenge ezokalingama tobalula malango wana biso Jesus. Abonnez-vous, faut s'abonner na la mwa ya biso. Na mwa ya biso yango ekomi prête. Mbala moko naokanga matungulu nanga leo malango na biso elingi ebela naokanga matungulu nanga okanga matungulu nanga bomona tie matungulu nanga naokanga yango esika moko na crevette nanga matungulu na biso kala te ezobela j'espère bozomona yango na biso ekomi bientôt ezokoma prêt matungulu nanga elembi moko matungulu nanga elembi naotia crevette nanga na kati ya matungulu nanga crevette nanga yango oyo natiango na kati ya matungulu nanga obalola yango crevette nanga esika saisonnaki yango donc naoba eza siko etokaka moke po crevette deja toyebi ndenge ezalaka nango deja nabwaki mwa feuille na mwa ebele tete mwa 2 feuilles mwa 3 po naokata mwa 4 feuilles na babengo crevette nanga sikoyo nabakisi mpe mai moke nabakisi mpe mai moke sikoyo tomona yango nabakisi mpe mai moke sikoyo natiki yango etoka sikoyo natiki crevette nanga etoka tobalusi kamera na biso bomoni malangwa mamae malango na biso eza deja prêt. It's ready. Malango na biso eza ready. Tolongola mbisi na biso tolongola yango mbisi na biso tolongoli mbisi na biso mbisi na biso elongwe mbisi na biso sebon elongwe sikoyo toremplace malango na biso apo moto eza makasi toremplace malango na biso awa toremplace nini na biso crevette na biso malango na biso deja eza prêt tolongoli yango na biso ebeli boye kamikeli yaya akelele sore na biso ebeli donc esali mwa soso sebene moko na kati na meki na biso nayebisi bino tozopoza yango likolo ya nini na biso tozobwaka yango likolo ya nini na biso donc biloko surtout natie na bombi eloko te soki olandi kaka boye nde nasali omona yango eloko ezangi nde nabaki muscade na eloko ezangi nabaki muscade
muscade na nini mtezangi na nini susu muscade comme tezangi so pour lingo tia pilipili otie mwa pilipili nga na tie te po yaya na tie pilipili te donc to présenter bino malango na biso okalinga dernière fois nalia malanga okalinga boso nalia mpa mama mami bameko lelo si na yo liango wana vraiment merci na bandeko nyonso balandaki nga partager vraiment vidéo esala biso bien bosabone vraiment ebele esala biso bien tona basurprise ebele tobandotia mais tona besoin vraiment bosabone après ceux qui te komi nombre amo nde tobandi so tokomi 1000 nde tobandi kotia siko basurprise wana merci na bandeko nyonso bolandanga partager merci na bandeko nyonso merci bamama nyonso bamama nyonso nde bapambola bino woman of prayer nde bapambola bino baoyanga nde bapambola bino donc naye na mingi oloba te nangeka na présente bino donc nde omoni yango boye mpo kolamba na yango lambela papa na ndako lamba mpe mpona moko lia esala bien wana liboso bacaméra na bino bandako na bino batele na bino ezalaki sœur Marie Grâce nayaki kolakisa bino kaka ndenge nayekolaki epa tata mwasi na nga mami bameko ya papa Charles Bostra TV bameko donc yango nangaki nalakisaka nde nalambaka ndenge nayekolaki kokalinga bana nalia yango na 2017 wana nayolia yango susiko donc tala video tina suka ebanda tina suka okomona ndenge tolambi merci nzambe apambola bino tokutani mbala nsima na prochaine video na Marie Grâce Taylor tokotisa video ebele ano tokisa pena reportage na kin tozoya mama kin tozoya elambela bana poto na okende penda koyekola maboke ya bamama wana mpenza bangala ndenge bozala branche po tokotiela bino yango maboke wana pena okepela ko ngai dina liziba mpenza na ompepa mbisi donc c'était ça merci na bapambola bino bosabone bopartager et ça la biso bien bisous bye yango yo